Mon frère, yo, Moninga, mon frère, Moninga. Charlotte. Mon frère, on s'en va bien. C'est là. Si vous plaît. S'il vous plaît. On va aider yo. On va bien. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans notre show Vérité en face, votre programme de télé-réalité, Oyoto Sungaka, Bandeko, Bazana ba secret, Bazana ba vérité, Bakoka ko avoué, vie gravité nango, vie délicatesse nango, Bayaka pa na biso awa na plateau Oyo, pour que to sunga bango ba avoué yango et to accompagner yango l'étape ya réconciliation, c'est-à-dire équipe na biso ya conseil, Bayaka repé sa likanisi, pe ko talisa, et à la fin, après émission, tout ça va bon suivi, ya Bandeko, pour que tout s'assurer que au-delà ya secret to vérité et bimi bandeko basili bon ko continuer kozala na lisanga parce que ko panzana ezali ko moko ya malamu te. Bo ta la émission oyo na chaîne YouTube na biso La Voix du Peuple et sengeli pona o mona rango à tout moment oyo ba bon ko cliquer na mention j'aime donc si vous batie musapi o liker o aimer yango pambate sokoza ko sala ngo ne o mona ke YouTube akobanda bongo ko recommander ba vidéo na biso tango to tchaka ngo mais soki kaka o s'abonnaki o suki kaka na s'abonner na ko cliquer dans cloche de notification YouTube akoki kotinda to kotinda te mais soki ozali moto o like kaka dans mokoloka tozo kotisa tango yozo kota na YouTube na yo iloko liboso komona ekozala bongo vidéo na biso donc bo like yango ekosala malamu mingi na bandeko ba kotala biso na Kinshasa to na Brazzaville émission na biso de Karana Couleur TV. Ils avaient bon lundi à 21h, vendredi à 8h et puis dimanche à 13h. Tu es awa parce que tu as bandeko ba contacter qui biso, bazala pour ça, il y a les soumis na biso, to se retrouver juste après le au poto yamba bango. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout là, nous allons la rate. Ah, tous dans la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, si vous avez un boye, vous avez 15 sur 26. Dari Landanga, vous avez 15 sur 26. Si vous avez banda awati na suka boye, vous avez 15 sur 25. Si vous avez boye na suka, dari ledenga, donc tina suka boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta Flat, au Robeta Résidence, au Robeta Marabuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a famille Théo, non. Il faut signer belé non. Il y a un individu qui a moko. Il y a un sombi et puis Marambutu est déjà au complet. Bobenganga, photo salama solo, somba lupango na yo. Soki po lingi, qui ozwa demi, to solo rara, pour na ba prix na ba détail, bobenganga, to solo. Pour la référence, to za na avenue Kalembelembe. Soro eli na nenga Wileri, avobima 24. Dans 24, to na kwana, to za la maison communale, ya Lingwala, et puis en face, to za la Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien
toloba mingi te tobenga na téléphone. Merci. Voilà, nous sommes là de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer le programme Nabicho, il y a Vérité en face. Nous avons annoncé que le lotoyer, parce que dans le cas, il y a des Nabicho par rapport à la situation moko azo ko traversé. Lui, il s'appelle Shadrach. Azara Awakara na Kinshasa, pas aller molani monene. Il y a un programme Oyo Vérité en face. Ça, le rôle à Shadrach, vous avez un cas, vous avez un souci, vous voulez avouer une vérité. N'hésitez pas de nous contacter dans le numéro Nabicho pour que Toye Baneni t'organiser pour que vous avouez, vous allez libérer dans les cambo yozo Tugisayo. Et merci na Bino Nyonso, vous continuer à partager l'émission, vous avez contact na Bino, vous avez un programme Kitoko, vous avez édifié, vous avez fait un droit chemin, vous avez fait détendre Bino, mais na makambo ya malam. C'est pourquoi nous attendons de vous vraiment soutien à ma casse pour que le programme Oyo et continue toujours disponible dans Nabino. Shadrach, bonjour. Bonjour, papa. En tout cas, to Pessio, merci. Parce que au Pony, Bisso, pour que si les salikamo, les autres misayo, les autres dérangeurs depuis un certain temps. Et nanga mon abisso, to ça toujours geste ya malamu pour nous encourager par rapport à geste au projet. Dans aussi on a assemblé to betela de mon abisso. Projet. Shadrach, tu conseilles d'abord expliquer Bisso en général et là on y est mieux à la émission Vérité en face. Ok, merci vraiment. Na balandi nyonso o balanda ka chaîne o ngapi naza parmi. Très bien. Na katiwana na ye awa po na esengote na ye awa po na lukande pe solution. Po tina bengaki na baki no fona ya fona poser kananga en tout cas bosunga ngai. Très bien. Je dois les signaler que avant le cas awa to l'équipe a étape belé étape à hôpital to l'équipe en deux fois. Oui oui. Pour conclure les cambo et autres tungisayo dans bandeko ba hôtel biso les loto yé pour aussi les cambo on est au niveau ya plateau. Alors bandeko ba yebité ba yeba qu'est-ce qui se passe dans Vinayo. Bon, merci vraiment pour la parole. Na bandeko ba yebité na komeka mwa muke ko talisa pour bandeko ba comprendre tina ye awa na yene sengote parce que mitu ba vandi bazo mitu na sengote ngonini c'est-à-dire les kambolanda ka mutu naza marié nazu pe moi temps molai ya kovanda na mwasi nanga alors nazo ki vraiment temps ko sola pe na ye fut le musique naza na problème on nazaki na ngonga moko naza na problème mabota atalaki yang na bali mwasi nanga nakoki koyebisa ye mbala moko te etaki nga moko na mibombaki nanu na se réservaki nanu na beki non fut le musique na meka kolandela d'autre part à mopanzi atapa ba docteur na yeba eloko nini ezosala ke ngai na bota te toujours déjà moi 6 ans déjà yango yo 6e année yango yo moi si azora zemite et nakendaki pas docteur à liboso na salisaki abisinga non ba super mena yo ekozala makasi te pona epesa mwana donc nga moko na vandi na ko réfléchir na quel sous pas docteur mususu abi ah mais alande linga susu abisinga non tala non bien faut ozo ba kisi oyo et accélérer rapide pour ko mela te ko bota bona ju ba kisi wana pe ali komela na ko zonga lisusu na ke pas docteur à liboso na tala ba résultat o esengaki ke po yepa liboso pe senga be ba kisi na meli me na moni réaction mon côté na ki ya mibale ya liboso bengi nga bi zonga ya ko tala soki na tala réaction soki za nini na ke boye négatif ezo pesa te bon naza na mina nga moko amina nga da France en tout koli na ye vraiment to banne moke to sakani na ye to vani na ye na tamulai nga na to sala na to bala l'équipe moi quelque temps ye paye aye ko bala to landani nga na ye en fait to sola ka pena bien moi si na ye ba ye ba nanga moi si tanga to ye ba ni to sa pena biso nyonso même moral to bimara place moko na bango moi sorti ndenge zalaka mais je me suis étonné na komi na landela na vanda boy moi ça so ebisanga lila de meke na senti ndeti bien te par rapport à quoi on faut to sola kaka pour l'instant kuna kendaki ba bisenga na za na problème mabota
nabi ke na mito so na bimina mwasi a ozaze bité alors né na vandi bo na vandi nga mona réfléchir na bien ça problème nga mo bindi ko lekelanga tu vandi na buto de bisanga o raconter ngai non pour l'instant na na zemi na zemi oh nga mo lekeli ngai na vandi nga mona réfléchir na bi zemi on côté linzela ni nga ba kisi na sollicité kuna ba benga bisinga yi ozana no bien kate zemi on côté li place ni na ko vanda na bina okende rapidité na bomba minano na bina précipité te pour nga mona yebi o nga na zo ezoleka na nzoto nanga moi c'est nga ayebité donc c'est-à-dire to comprendre bien ozana problème ya kobota ozolanda traitement oui oza marié oui no beteli moi sino lisolo te kozana problème au moins ça yebité ozana problème robota moi ça yebité bon OK na poser ba question sous ciment OK to comprendre c'est que moi si pendant que yebité que yo ozana problème robota oyo ko informer moi c'est ko informer gazana zemi oui après au bio garder qui maîtrise qu'est-ce qui s'est passé après bon o ezalaki na sima moi si elle a ebisinga zana zemi ngape na yoki na vandi na réfléchir na bi na osa ndenge nini l'état que esprit na ngesela bino na bandi ko suspecter camarade nanga pour ça souvent so na vandi na vanda bona moni message na téléphone yebe moi ça yebité na monaka kombo ya camarade nanga o propre na bisi bino awa to balandani na ba mariage atina ba photo ya mitema a créer ba biloko moko boye je ne sais pas na mona ko emo luchi na boye ko brutaliser moi si po basi bazaka yo monde ba memelaka na tiki na bongo na bi OK le quoi nga na balier puisque c'est-à-dire bazo trichaner entre ba mibale na ndenge ya mayele na nga na buzoba na nga na ndima kiango ba mpe ko landela na mudi ko sala enquête na tiki na bi na ko tuna vie na nga mo bisinga non likambo ndenge o expliquer ngango mais ndenge peut ko réfléchir faut ba ndenge ni ko memelango lokola moi ça beza na zemi tika ya bota sima o luka sanini oye basuki mwana wana za ya yo tout mwana na za ya yote pour yo kuno kulandeli bakisi omeli mais omoni réaction ba biso kuna moye obota moi si ezate en tout cas papa na vandaki nanga moko na zui trouble na zongi sous l'hôpital na pas docteur na bi docteur mais na kamwe ndenge nini mwasi oyo o nga na bimi na ye na bimaka na ye to zakana ye mbetu moko chambre moko apesa nga 6e année yango apesa nga te ki yo akangami na zemi mais bino na autre zala a ndenge nta bo bisinga ke moyen na botisa ezana nte mais ndenge nini azo bisanga ke azana zemi donc tabe azana zemi donc te pepe singai zala malembe kolobelo moko te tika mwana abotama mwana docteur mwana botama toyeba ce qui est yo te ponga mona bituni na bi docteur pas koza na bere tato pe a se tromper na ye ngape na ko kepeta musu na nga normal mais yo bisanga peta mususu na nga normal te e mona ko mpena mo sengo moko bona bi et tomber pe ka bien ta mususu ba docteur ba bosani na bango e simba na zo pe mwana mais na vandi on dit qu'on réfléchit na vandi non et lequel n'a vraiment tu vois na moto d'habitude na tuna ba viana tina se retrouver na yape awa c'est-à-dire na za moto moi c'est aboti pour l'instant moi si abota OK moi si abota na vandi ngamoko na bi non faut na landela likambo jusqu'au bout pour être na bandaki de makamuna na bena okena tina suka pona yeba mwana na za yanga pendant que moi ça d'ailleurs na zemi tanyo soana otikali ko laksa ete ko zo douter na ngodo pona yo so ki ngo normal ke ko za pese mina yo eza zemi na yo que miracle pesa miracle toza ba chrétien miracle pe ko sala mais oui miracle pe ko sala mon papa parce que na ndimi yango na tika ki pena moi temps na bino pour l'instant na zona temps ya ko vanda na taila nanu mwana o soki azayanga to azayanga te si mana ngonde na ko lukana sana réagir o na ko sala OK alors on a vandi na tiki pe moi temps mwana botami azana ndaku nanga
na mwasi. Mais moi na botami na sali ki sagesse nanga. Na joa suki ndambu ya camarade nanga. Ke nango bakolandela. Baki ko checkele ngango bayeba soki pour ça l'examen ADN oui na sali examen ya ADN. Na ke nango na sali examen ADN balandeli yango zeni wana eza ngate. Mwana eza yote. Mwana eza ya mwana ya camarade nanga propre. Oyo to koli na ye. Au ça équipe ya yo faut signaler. Dianga moko pe na sali. Ebimi négatif. Ebimi négatif. Ya misa wana balandeli positif. Na yebite. Tina vandi awa makamuso zo yela batu moto asetandita ko koma na ba niveau modèle boy. Bien sûr naza moto. Mais ami wana soka zo sali loko na fa sala ngota pa moto mosusu. Mais aza camarade nga na aider. Camarade nga na sungi lelo po bala mwasi wana musu bazali na ndako. Eza pona nga. Ce qui te comprendre yo pour essayer un peu d'avancer. Mista na yo aboti na mwasi no wandaku. Et bangoti ba sangana bo mwasi na yo aye barate ki yo za na problème ya robota. Bon, mon frère, je vous avais dit que tu solo la lelo penza mingi na rolingana lo bano mingi lelo ce qui au permettre que to sala on dit toujours sala lelo. Premièrement, je dois être sincère et pas naïo lelo et déranger parce que je l'ai dit devant la caméra mais nazo sala ngo pour na ko sungape bande comme suspect azota la biso mariage eza bâti na mensonge et na musikate. On dit libala ce bobala ni mwasi na mobali ce ka bobani libala na lokuta na mensonge boke musikate. Eza la gola eloko moi banoko ronger na se ti banoko lia wa otonginda ku fondation eza bien te. Ata botomboli immeuble kitoko neni mais ce qui fondation eza bien te ekoyaka kaka. Mariage fait banara na vérité. Ata likambo eza mabende nini. Il faut yebisa mwasi na yo. To mobali, to mwasi il faut yebisa mobali na yo. C'est très important. Parce que quand vous dites la vérité, vous protégez, vous autres miri ya makasi eza que ata mbongeye et quoi ça mire na binote. Je vous comprends na monima miso zotambola yo, mais tu dois savoir que quelque part aux portes ya makamono se comédio. Épouser une femme, tu as un problème, oyo moromi yebi ko za problème nango, au beteli mwasi no di solote, au tiki mwasi akota bon, bo sali mais 6 ans ya mariage, au bomba secret yo lukara délivrance na ndenge na yo. Délivrance et yara ceux qui surtout ceux qui vous en couple, ceux qui vous bati balé. Je condamne fort makambo mwasi asalina amina yo, mais tu dois savoir que tu es aussi responsable. Vous en avez part de responsabilité à makambo. Il fallait dire la vérité à ta femme et peut-être naba délire naie naba limite moraye mais de fait qu'a évité c'est-à-dire bomi côté si bino na kata piège mais je n'aimerais pas beaucoup parler pour ne pas ko limbisa aussi ko sois fort ce que le penza ni yo yelelo na émission parce que là vous êtes déjà informé na makamunios moi si na yo jusque là ayebina no loroté ami na pas yebe loroté que yo so découvrir vérité na bango. OK. Bon, on a découvert la vérité dans Bango par rapport à quoi? C'est-à-dire que Bango des abois bayebi loroté. C'est pourquoi oye en émission la mission de l'eau pour que on informer Bango et puis on me koye ba pourquoi ba sali bon. Oui. Bayebi loroté. Donc on a la sali ezanga moko nako kufa na capacité te. Na motema. En fait nako na yango na ye na landaka bino mingi. Na landaka bino mingi. En tout cas vraiment so na talaka mingi na internet so na code na net na yaka mingi bala moko na émission na bino en fait na zo rapena temps kolanda bino. Merci beaucoup. Yango ti komi na moment oyo na baki non quoi numéro zaka wana bifo na contacter na benga na koma. Très bien. Nous avons fait notre part. Chers amis téléspectateurs, on se retrouve juste après. Merci. Voilà. Aouti la macadam.
Donc, tu as 0 mètre, donc 0 seconde dans Macadam, na Kitiawa. Concession la biso yango yo, ya maluku, nzela maluku, na le barada Macadam yango yo. Pour ça, on va baninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa, donc tout le monde est en train déjà, bato basi basombaki. Bazotonga déjà, donc nena lobaki ke awa. Eza masolo ya sur, masolo ya kimia. Eza to kosombi terrain, logo yoki ba omkolo ba o, ba yiki ba tout le monde ba yiki kobotola patati patata no. Donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà, bomoi bandeko batie banga. Kote kuna pe bandeko mususu basi bazwaki mwa ba espace na bango ebele, basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngangi na la Sabino quand même bandeko mususu baza kuna ba osasa ba misala na bango. Donc hâtez-vous parce que à la maison qui est déjà en besoin qu'il est déjà, donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20, $4,500. Vous avez un numéro en bas de l'écran. Vous avez un numéro Oyo. Pour changer le système, il y a visite. Et ça, si vous avez une photo quand ça va te belé, non. Si vous avez après, au tini de Runayo, à Royana, géomètre Awa, à Pony Sikanaye. Et après, le terrain à Bisso, c'est un cadastre. C'est-à-dire qu'ils sont sombi terrain par la Bisso. Et là, on a les arabes à Rotonga. Donc, si on a terrain, on a les arabes à Rotonga. Donc, si on a un livre parcellaire, à niveau de bureau à cadastre. Donc, il faut ça la mise en valeur. Donc, au moins, il y a des chambres, matin. Moi, il y a un étage. Il y a aussi les sango. Il y a un niveau de cadastre pour le livre parcellaire. Parce que le document est signé l'État est bien, biso to sito la bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo aussi acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezo certifié l'État zo reconnaître na numéro cadastre ils ont confirmé que le pan komi yo tim koloye so roya donc ya kitoko za ko monde to teki bo biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka la bino na tamula donc makadam yango donc mone siko papa za otonga Macadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te eza pete go place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc to lingami na Macadam donc Macadam eza soko baluki boye Macadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te baso mutuko yango ezolika donc toza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matongé. Au mois de janvier, Torozalana Bino na niveau ya France pour organiser un plateau spécial. Vous avez suivi Vérité en face depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas où il est cas. Oyo mingi bobenganga pour me dire que Vincent, j'ai la même expérience à travers ça, mais talanga na kena nango boye. Vincent ngape na kutana na likambo boye, mais grâce à l'émission notana na résoudre ngo. To ça la plateau spécial Vérité en face. C'est-à-dire que wane rozala te que ndenge to yambi banto ya marabandeko oye ko bimisela mninga secret plutôt rozala moto na moto ya robeta lisolo na ye par rapport ya expérience ou ya lekisa. Ce que expérience na yo ezali expérience ko te ya bato. Et ko instruire bato rotalisa bato nini ya rotambo sa vie par rapport à la problème spirituel, la problème physique, la problème tout au kutana nango, mais on dit que au kutana pena di kamo les gars la vérité en face parce que mingi tant na yambarabino ezalaka omona mingi ezalaka oyoka que Vincent ngape di kamo bosalo nire na beterno du solavi nanga. Bozo courage boya pour que tout ça soit plein partage. Je vais vraiment organiser plateau et Rosalawana sur place wana tropé Sabino adresse tant aux sur place mais préparez-vous déjà pour le mois de janvier. Je pense début janvier déjà, après Kaba fête, on va vraiment prendre beaucoup de temps pour que toi enregistres Bino dans différentes émissions et puis tu vas balancer de tozalana sur place toi maman bobonga ba opi ba lingi ba oleka ba kutana Vincent et ozala bien surtout tous s'adresser na bandeko bolingaka programme Oyo Vérité en face. Ça c'est une annonce to Memeli Bino par rapport à programme Tozanango. Je pense qu'avec les temps tu vas rappeler autant mon amour ba mboka différent. Même en Afrique, pourquoi pas dans la Brazza, pourquoi pas même dans la province, pour la rejoindre, bah corriger, bah témoignage, des expériences à battre pour la rejoindre émission à Bisso Vérité en face. Lelo, tozana no awa, tozana moi il y a
octobre biso na bino toti kolanda explication ya ndeko na biso na kombo ya Shadrach. Mon frère Alfred, bonjour. Bonjour. Ndenge na talisaki bino que toza na makambo photo solo là. Mais il fait les sengel na biso to tia ba caméra. Pour to yeba kosula likambo. Maman Soleil, bonjour. Bonjour. Maman Soleil nde na otoko talisa yo que mobali na yo amemi yo awa a surprendre yo. Eza pona esengo te ma surprendre yo parce que eza na likambo moko yo aza na posa solo na maintenaki que Alfred azala. Alfred, Oui. tout na moi question moka na bandeli pona ko kawoye ba sika o tozali. Ozoye ba ndeko mobali azali liboso na yo. Oui, nayebi, c'est mon meilleur ami, Shadrach. Mista na yo. Oui. Boni madame. Ouais, aza bien. Madame aza bien. Bana pe baza bien. Ça va. OK. Na ki amitié na bino bozana comme on dit na kati amitié nyonso, il y a des bons moments, il y a aussi des très mauvais moments. Mais moi j'aimerais plus m'attarder na ba bons moments. Il y a relation na yo na Shadrach. Si il faut ça la témoignage, il y a moninga na onde balobara aimons nous vivants. Okolo bana Shadrach nini lelo na nyonso ya malamu oyo oyebika apporta na bomo na final. Bon, je te comprends, mais permettre ngana na dikambo en tout cas Shadrach a bengi chez lui wa et ça on musikate. To bana biso menenga kana zo témoignage na été que camarade tant aux autres la yeboye. De balobara na tsuba aimons nous vivants nini ya malamu okolo ba tant kaza viva yo ke bimina monoko ya moninga na ye. Kambango. Bon. Shadrach aza vraiment ami na ngai ya soudété. Tokoli na ensemble. Tokumbaki ne ba jama taka. Donc aza vraiment na rolo ba comment dirais-je? Aza vraiment ami moko ya bomwana. Tolata ne bilamba. Tosalani makambo ebele na vie. Nazo se souvenir pe nazaka na moment mo na parquet bon aidaka ngai grâce na yende na bim bon na bimaka na koloba aza vraiment ami na ngai na comprendre te bon okana ngai loba yango na po na ebité nini na comprendre te na comprendre te en bref aza vraiment meilleur ami na ngai donc naza fier na ye pe j'espère aza fier na ngai. Bon, nako kene musika penza mingi te parce que moi makambo osa les belendo yebsingai oza informé na sangwa kitoko ekome utero komela bango mibale après 6 ans de mariage nzamba pamboli bango na mona. Oui, nayebi. Ozaki na sengo makasi ya ko mona. Oui, parce que souci na ngai ezalaki ke mwana aya parce que kobala mwasi après avoir esengaka bébé parce que référence mingi to se souvenir na bana tant na yebo ba yambi ngai yepa ye mwana pa yambi c'est ça yangwana Et surtout que yoza déjà na bana oui. So boti yoza pe ce moment na pe Shadrach pe azana mwana évidemment. OK. Bon, Shadrach na biso tout ça qui mon exercice moko boye ya ko kene na hôpital pona ko zo ba détail etali mwana ya excusez moi na ya mwana na ye. Et il s'est fait que les gens makambo qui ont découvert tant a memi mwana tant a qui plutôt na mwana parce que abimaki na mwana boité mais azaki esengele ka zo sala makambo pour kaka kolandela mo makambo ko à l'insi même il y a Monsi na ye Soleil. Nazala ba résultat nyonso awa mais na opesa parole na
Shadrach, au solo na mwasi na yo, na moninga na yo, pour que tu y vas, ce qui se passe réellement. Mon meilleur ami. Oui, tout le temps. Pour to sakana na yo, to fanda na yo. Je suis très bien que na ba biloko mususu na vie oyo ta mususu yo contribuer te menga na songi yo. Na nyonso nga na salila yo. Na ba parquet parce que na ko détailler nyonso te yo moko yebi o nga na sali pona yo. Shadrach, problème ni nango papa. Pour mon ozo loba kaka, na comprendre te to vandi boy. Problème en ezani. Na a pour intéresser couple eza qui premier couple ngana biso mibale et comme deuxième couple, to triple couple. Nde ni na comprendre te. Apparemment oza moni na vie ya lelo tout le monde sala bat mabete. To vanda raté au vandi yo moko bandi ko réfléchir que on a sala mutu. Est-ce que lobi pe ko kanganga? Mabe yango nini papa? Boye mutema ezobeta ngande ozoloba boye. Na yebite problème ngo eza nini? Na salo mabe o. La femme sage bâtit sa maison. La femme soit soumise. Et moi si oyo libala oyo zui lelo honoré na miso bato. Et fait yango tozana mina nga pembeni, tozana na yote. Tozana. Bon. Nakozo atamola ite. Merci parce que ndenge boye, merci na papa ndenge bosuninga. Fona bimisa ona zango na motema. Boko zala tonné par mande babengi bino awa. Oza mwasi onga la lingi na bimisa ki mbongo. Nayebi papa. Mais oza mwasi moko oza une infidélité makasi pa. Infidélité? Oui. Non, même pas. Infidélité ni. Oza une infidélité makasi envers nga. Té. Infidélité zate papa. Soleil, na lingi yo na linga ki yo makasi Soleil. Na linga ki yo makasi ngai, na linga ki yo makasi. Kenga pe na linga ka osko mama non, ba na comprendre. Linga ngate Soleil. C'est bon. Ma papa, o nga na sengi awa. Soleil, mwana oyo boti wana, mwana. Aza mwana nga? To mwana nani? Aza mwana otendeni, a mwana oti. Keso bongo ndeni. Mwana oza ya yote na ndenge nini? Aza mwana, mais nazo tuna mwana wana za mwana ngato mwana. Mwana na yo, tuna nga keso bongo po ani. Aza mwana yo. Mwe munoko makasi, mwe munoko makasi oyo. Munoko makasi oyo otango mingi na ndako. So na tuni oboye. Oh non, eza pona boyete. Non, eza pona boyete. Naza clair out. Les messages question. Les meilleurs amis. Alfred. Aujourd'hui, tu as recommandé la moitié dans chaque 0,1. Akomela ngati. Mais arrête. Quoi ça m'a monté au pesakanda? Aujourd'hui, mon frère, écoute-moi. Ngam na soloba. Mais ce qui n'a commis. Likambongo pe na yeba teza nini papa? To ke deka na be chelo eza nini? Soleil, attendez. Est-ce que Balboso na komela? Je souhaitais joyeux anniversaire. Na 0,1. Moi c'est Moutou. Mais na yeba za meilleur. Non. Na ko linga moté. Yebisanga ke tozala na bien. Ngana komela moi c'est na Moutou. Ngana vandi na komela moi c'est na Moutou. C'est comme vous suspectez là. Mon frère, na peut-être roloba so ebelete. Naza ton lebelete. Au juste dans comprendre. Na moninga so na ekipa na yo. Moni yo kana oyebinga bien. Moninga so na ekipa na yo. Monga so na ekipa na yo. Engoza mabe makasi. Oyebinga bien. Par rapport à quoi? Te kana. Ngai na suite ko suspecter bino. Premièrement, pour la personne 0 et pour la soké, na landela rabino. Payer pe call téléphone, ayeba ngote. Mamba prévenir sur téléphone ah, on est na bandia. Alfred dayo kakao tikanga loba. Alfred yo kana. Tikanga loba. Mais nous comprendre. Tikanga loba. Mokili faut ko yeba ko sala malamu na bato. Faut ko yeba ko soigner. To yebi lobité. Sikoyo na sali nini? O ese porter za nini. Ngai na zui
nazwi terre kokende na hôpital ta mosusu ozala étonné ta mosusu nayebisa yo te naza clair nga na minute oyo ngai Chadali navandi awa nakendaki na hôpital balandeli nga nazala na problème mabota Shadrack tika buzobo ko tika buzoba ozoloba oyo problème ya mabota depuis quand Soleil nga zoloba je suis sauté papa tika na ko kalenga boye nga zoloba sauté ma Soleil nga zoloba sauté mabota mais yo kanga zoloba na mabota ndenge nini yo kanga zoloba na Soleil yo kanga zoloba jour nini papa Soleil nga zoloba no zoloba kanga te nga zoloba yo kanga Mambolo beza buzoba parce qu'on a yo kondeni on a zoloba beza buzoba balanga to vandaka na yo na botela yo alobi misinga miso bato ba kuza pa mabota mon frère na vanda na kanga maboko mon frère ngani naza awa naza pa mabota natali na lingai mwasi na nga mingi nakobetela yango directement te parce que lelo so mwasi muso azu mobala botaka te réaction ezala nini avant ta ngo proposer Shadrack ngana yebi obotaka na yebi obotaka bongisa na place wana ko Soleil nga eza nzoto na nga na yebi obotaka mais eza nzoto nga eza nzoto na nga oyebi sanga nga botaka te oyebi sanga lo te mais oyebi sanga to nani oyebi sanga nani mon frère yo zolo ba ke yo botaka te mais ngana yebi ke na sana mwana na bota na yo to vanda na onda kumoko oyebi sanga nani aza mwana nga te aza mwana nga te eza buzoba eza buzoba oba buzoba oyebi sanga ndumba to ozoba nga buzoba oyebi nga oba buzoba oba nga buzoba eza buzoba eza nini eza nini obalanga nga vanda na yo na yebi ke na botela mwana ofani sanga bolo ba to bota te so mwana ngona zwa ewa na zo mwana ngwa siko nga solo bosoka te Soleil nga solo bosoka te nga solo bosoka te na koyoka te okoyoka te na koyoka te c'est bon ça ne dérange pas ozo kosola ba buzoba ya misu na ngolo mama ya buzoba ya minene boy ngana yo toyokana nga solo bao nga solo ba lokolo okoma mobali nga koma mwasi okoma ngodomine nga siko kanga na misu ba bamona nga ki ogangela nga c'est ça non naza apona pesa mais c'est oza na motema nanga naza moto likambo oyo erivelinga awa nde navandi awa mwana oyo Soleil aza na esuki ya zemi soki nani mais nga mona yebi nzoto na nga naza na problème mabota Shadrack bongisa kote ana alors bongisa na ko permettre to lo ba mabalo kuta bongisa place wana nakendaki hôpital nakute na docteur premier docteur na sasi d'examen alandeli tina niveau ya ba spermatozoïde nanga ekoki kopesa mwana te oza mobali mabe oyebi ki oza ndoki oza papa tikala ko telema telema boye ko eza nini yango oyebi ki oza mobali mabe Shadrack oza mobali mabe na problème oui o mobali mabe mais nazo tel ça nazo makambo zolo balelo oyebi sanga ngote mais nga nazo ba yo olo ba nga apwani oyebi sanga makambo teke yo kota ka yo kanga nazo ba olo ba ngote pwani Soleil so oso temela ngai na vandi yo na telemeli yo po ngam na yo kasoni na minute na telemeli fo na telema il faut na telema na lobi boy na hôpital ba hôpital docteur ayebi singai docteur ayebi caractère na on ndima teke yo mto sa makamba boy na kenda ko hôpital na commune hôpital Shadrack zelano mushi juste na comprendre te ça nini ko yaya donga na ina oka poswa na yo na mwasi na eza nini mon cher on a zomono ba bêtise okenda ko hôpital c'est bien est-ce nini juste yo na turi na turi non bien on vandi wana oyebi teke ngani na telemi awa na ko vanda pona kenda déjà na l'hôpital ki solution nyonso déjà na hôpital solution nini mwana ngana bota te mwana ndesa yo Shadrack mwana wana eza yo moninga mon frère moninga Shadrack ozo mabe sala tika ba nga si tabula ipo s'il vous plaît ofanga edenyo onyango ozalaka bien ozandoki tiko même sa réputation na ngai ozandoki tiko même sa réputation na ngai mon frère s'il vous plaît nazo respecter na bitiko même sa réputation na mbazeme ozala teli yo makambo ona nini ke yo monta ko tiko même sa réputation na ngai na sa réputation na yo na bitiko mon frère na sa réputation na yo na bitiko na lobi tiko même sa réputation na yo ba preuve makambo ngala zando ozandoki oui ozandoki ozala ba preuve mambolo bana ngai nyomali na mbongo na yo Soleil
Oza ndoki, oza mutema me. Yoka mobile ma bazolo bananga. Oza ba preuve ma Tu bazolo. es méchant. Esol. Oza mutema bananga. me. Moi non ngala bota kate, ngala banya na bota kate. Alobi, je vous dis la vérité na bota kate. Yo ke o tie moi si nga zemi. Oza na ba preuve te tika preuve stabilité na nga na lo. Preuve ezali papa na ko tirer les preuves. Yeyo. Preuve ezali. Voilà. Voilà. Peu comme Busoba. Eh, arrête, quoi ça va me tomber ça quand on a un simbo sikoyo. On peut s'en gagner sikoyo. Shadrach. On peut s'en gagner. On peut s'en gagner sikoyo. Shadrach, s'il vous plaît, Shadrach. Kita, mon frère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Shadrach, pardon, Vanda, parce que n'a pas que ça malade. Au sali déjà démarche moro ya bien makasi pour le kutato to bana ba procédure mais les até. Vanda penza. Te Vanda te rokende te parce que maramba soleza Vanda s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Mon frère, oyebinga bien. Oyebinga bien, tu me connais, oyebinga très bien. En fait, problème est aboyé. Maman Soleil. Marambo papa Shadrach azolo bazo kosate. To sali examen nyonso. Na minute oyo nde naza awa na ko même ko remettre yango mwana aza yo. Vous avez une liaison na ye. Voilà. Bo wanga na te parce que maman naza na résultat awa eza mamba wanga na te. Ya ADN to sali examen ADN mwana aza ya Shadrach kité. Shadrach ayedinga résultat yango yo soki po olinga otanga zela na sunga yo alakisa yo nini ba interprétaka. Omoni o eza ya ye. Hein? O eza ya ye. Ne ya mwana. Oyo nde ya Shadrach. Donc toza wana likambo ya rubuka lokuta te, toza likambo rokosa te. Est-ce que ba résultat eza solo? Eza ya solo maman. Soki po lingi po oza la susu sûr et certain to okoki même koluka soko olinga ko bandela mais nyonso oyo tozoloba awa elokuta eza te. C'est pas possible. C'est pas possible. Ezaki ndoki. Camarade yo sungi. Oh lelo pesi vie lelo. Chozo tamola ka wana ezana ngao na fandi te. Je suis capable de bosser na bino. O baloba ko liena moi c'est liena ndoki. Voilà. Voilà. Yoko soal banda, ngai na soal banda. Tu es malade quoi. Yo mutule sala. Yo balaki tala no beta au soleil. Keba. Ngana c'est capable. Bino bokoka. Na biso be preuve na so aba 0 so bengo so ba na benga ke ba 0. Nga benga mo so 0 R. Na benga mo so ba R tardif. Nga be fona luka mosi na ona so ça arrive so. Nga be fona luka mosi na yo. Ma foi, yo on tape ça là to pas ça kamera. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Roi qui vit les Voilà. Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle bomoni na telemi. Toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema. Plus précisément na quartier babengaka na Brikine, c'est-à-dire to bengaka Brikine. Soko uti magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si on comme si qu'on a zali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc chose dans le magasin, aux dans la voiture, zele za polele poko mati et si kanaza eza moins de 15 minutes. Naza devant parcelle oyo, na lingi d'abord avant na la parcelle tout l'axabino détail mo important. Détail important, ezali bomoni balabala oyo. Ezali balabala oyo bomoni eza na makadam. Soko mati likolo boye, obima na grande route ya tourisme ene to lobi. Tourisme ezali nzela outi na magasin. Donc soko bimi boye na makolo c'est moins de 3 minutes pour mona makadam ya grande route.
Donc, nzela eza soko ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ebandi awa esuki osiko omoni couleur ya jaune wana. Lopango oyo tozokota na kati po tosolola toza na 2 maisons awa. Na se toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko babengaka chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents eza na salle de bain on peut mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être toza na bana misala, peut-être toza na ba visiteurs oyo bakoko kota na ba douche na yote ya bato libanda pe ezali eza commun eza pona les 2 locataires. Et puis na sima awa totiki yango na sima awa oza na espace mususu libre eza awa. Okoki pe organiser moi anniversaire na yo, okoki pe organiser moi temps na yo peut-être olingo sala lecture na yo za posa esika moko kimia okoki afana no pe awa. Et oyo temps na loba solo ya douche ya batu ya se oyo eza en dehors ya oya ba parents dari pusana s'il vous plaît ezali bongo awa. Eza bongo awa. Awa ezali donc na kati ya ndako ya se bakobimati awa na sima awa. Voilà. Et puis awa ezali dépôt, c'est-à-dire que okosomba ba biloko na yo basaka makala na yo ba matuka ba biloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota awa eza pona locataire o aza na premier niveau mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monase eza bongo soko baluki boye. Donc voilà un peu lopango oyo na yako beta mno lisolo dari tozonga liboso po tosola ngo bien tozonga liboso dans un détail moko très important na ngina la Sabino très important courant ezali mai ezali courant ezali mai ezali donc tozata na souci moko te awa et puis au-delà ya mai ya régie des eaux tozana mai ya source awa bomoni eza mai ya source. Donc, on a posé ça forage parce que vous avez déjà la main noire source. Vous avez la main vraiment kitoko. Bande wolanga na yo betamno lisolo ya lopango. Bino batoza partout aux otalanga. Lopango yo avec tout ce que je viens de vous montrer, vous omona que tout essaie tongami. Donc, oyemba la moko osombi yango okuti déjà basi basali lio nyonso. Soko kotia ba locataire kaka yo. Soki pe osala ngo Airbnb kaka yo. Soko osala ngo Airbnb yo pe kaka. Soki pe oyo moko oya kovanda yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit, c'est propre dari liaka boye. Fona la kisabango ba place nyonso. Ana moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango. Donc bazo sala matembele na bango donc tout est déjà construit. Donc, voilà. La parcelle revient na mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au monedini na ce écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na osomba lopango oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin, non loin il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme, sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutuka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, il y a tout presque Koto, il y a bien. Koura, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans l'NAP Sabino, c'est que
eza lopango ya famille te. Mapango ya famille nde des fois tozana ba to bangela rango non fo yaya signé o teleka boko signé non. O eza lopango ya mutu moko. C'est-à-dire que vous allez traiter ozo sombango directement pas ya mutu ye moko. Donc tu lui verses son argent, lui il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, maramou tout eza vraiment correct. Bobi que soit Vincent na koti likambuse que na 8 ans nga Holandais. Donc voilà, lopango to yo la Sabino yango yo, bobenga Vincent pour d'autres détails et puis pour la prix. Les a pris m'aura bien au CP là. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci Susuna Bande Konyo sur Balanda Kabiso. Conseil nanga na koloba. Ata na bande ko bazota la biso. Libale bongaka dialogue solo la. Faut que za na dialogue ina mobile bo solo la bo loba na o eza kati. Po mobile no yana biso aye awa. Ya bandi kotonga libane na lokutana. Yebisa mwasi na vérité qui n'a pas de problème. Pour exemple, ba couple belé ba ça na ba problème mais bandimi bango mi balé ba kendaka na hôpital ba se sognaka bango mi balé. Oh ke mo sa zolandela. Moi c'est pas oyeba ka ke ngapi na za zolandela. To tenda ko yeba ke moi ça na problème ité on mela kisi bo yo zo continuer ba kisi moi ça yebi ke mobali na nga za na problème. Na osala boy po soki na sali bo tant soki ayeba ki yango loko pa lingaka sala yango te. Papa yo bombi na yo obi ko na maladie obombi na zo traitement te so simba te falo loba otongi na lokuta na kata libano yango le msuli eloko yo bombaki nde ye ko bima boy na ko pisa conseil na mwana nga mwasi yo so bali po eloko yo so mwana mwasi amfia kana mizaka na libala to po mwasi penal wa pia souci na ata sali ba mabulu na bebe bi ke suka fa ndaka libala nzamba pambolu ya pesi yo libala sikoyo okomaki su ya kobima libanda pona nini ke okoma oseli tuvo ko kobima na camarade ya mobali na yo osalaki yango bobi ke tosala na kobatama me nzambe aliko bombaki nde mobali no ayeba te bombaki nzambe te me nzambe alola oyo akundolaka makambo asali ke obota kaka po likambo oyo eyebana po soko obotaki te na pesa bino mwana te makambo oyo elingi ebana te ke obimaka na camarade ya mobali na yo eza mabe moto nyonso asa bali deja kolinga kobimaka libala te surtout bana eza mingi na basi po mwasi ndenge osala mabe na ndako ya libala ezoluka nanu malédiction na kata libala ozobebisa na libala na yo mobala ata asali na ye ata asali mobulu na ye ezaka na eloko te ezaka na efe pena makasi te me ya mwasi ezaka na efe makasi na kata libala totika eloko wana soko so bali balambala moko bikende na si na bali mobali na nga bofona afanda na libala na nga ya ngai moko me yo komobima libanda ata yo moko pe camarade ya mobali ata yo moko yo yebike wana meilleur ami na yo mais obite ata libana na koboka ndo bango na mwasi ya camarade na yo okoki kosala yango te tala sikoyo ndenge secret kobima tala ta yo moko eloko osali eza malamu te botika bato bosala koyebike oza meilleur ami tokoma de ya famille tokomaka bofamille monene yango wana otango nazomona ozoya ndako yebike camarade ya mobali na nga me ngai te yobi te po loko toza ba meilleur babi to elie nga funa bima pe na mwasi ne te papa bato bolanda nga botika kosala eloko wana eza mabe makasi tozala bomoko nyonso etotambola parce que nzambe aza na kati te ndeko na nga mwasi yeba nzambe po makambo mosusu kosala luka nzambe abanda kodirige kolinga te yo moko banda kodirige makambo na yo moko te nzambe ye moko atambwisaka yo po makambo oyo ekomi boya to oyoki soni makambo secret se bimi ese bimi botika eloko oyo ntango so obali balambala moko tango so bali balambala moko kolinga tosala eloko mo esala eloko mo ta ndeko na biso ya mwasi ndenge asuki azalaki na libala atondaki ta komi obima libana mpe na ndeko ya mobali na ye botika eloko wana bosalaka yango te mwasi ya libala agardaka nyonso bomba ndako ndo na prière tonga libala ndo na prière mpo makambo ekende malamu. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci Pena Batutundi, Bamesana pour prêter l'oreille. Pour nous comme moi, conseil stopper Saka. Merci vraiment la fidélité. Qui passe fort, les Cambons, tu au monde Sikoyo. Et naïbité, on a bisou basi. Mingi obolinga mobala sala, net tout ça là, pour honorer, pour payer sa valeur.
mobali alingi mwasi na ye asala yango mais tozalaka payé par des monnaies de singe mais bate ezalaka vraiment pourquoi nalandi ndeko nanga mobali na félicité kutu parce que aza mobali malamu azalaki na baproblème ya santé tellement ayebi ke basi batoleraka makambo wana vraiment te ke abala mobali mobu ana baanomalie mingi so bana aspect ya nzambe te badekonaka mais ye sage qu'il était abombaki aza ko se faire soigner mais yo yebi te aza ko se faire soigner de peur que soki traitement ni esili apesa yo mwana mais entre temps abandaki ko satisfaire yo mais qu'est-ce qui a fait que yo mwasi o mobali nouvellement honoré na mituni ba question nini ya poussé yo okini obana ko bima na meilleur ami na ye parce que yo yebaki te ke ye ba sperme na ye epesa mwana te mais motivation nini oyo ezwaki ndeko nanga mwasi abana tricher mobali na ye kaka na meilleur ami na ye eloko wana ezolekelanga ti sikoyo plus loin akei alobi moninga nanga kutu ndenge akomi boye ngamu na osali ke ngamu nasala ke akoma boye c'est-à-dire ana mwa avantage à vie peut-être koleka moninga na ye mais maman c'est parvenu kaka kokende ko tricher et puis mutu okuti mobali ne mutu aza ko épauler o épaula na vie donc nayebi base wana te cause wana o esali ke maman a tricher mobali ntina niveau wana eza te et plus loin et kozwa na zemi donc zemi wana ozwi yango par ignorance yo yebe kaka mobali nanga ne tobimaka ne boye c'est que nakozwa zemi or yo yebi te ke ye basperme ne epesaka mwana te donc ça dit eza nzambe moto afrappe tricherie na bino nzambe moto afrappe tricherie na bino sikoyo na kaya boye tokosala nti ndenge nini mwasi oyo obali mwasi oyo honore aye kobota mwana na kati ya ndako na yo na mobali mosusu ngana osenga na papa Shadrach vraiment à réfléchir makasi à réfléchir vraiment makasi na ka oyo ekomeli parce que eza dangereux bon de babimi bagagnan po tomata tokita baboma mwana wana te donc mwana déjà botami donc yo moninga osali moninga no boye ngana osenga récupérer mwana na yo eloko olukaki yango wana récupérer mwana na yo zala na courage okende koyebisa mwasi no na ndako makambo oyo osali mwasi moninga na yo parce que mwasi no mpe na ndako ndenge aza ape mwasi ozokisi ye mpe ozokisi mpe mwasi no ya ndako oyo obala donc nzambe asima papa Shadrach apesa ye makasi apesa ye sagesse apesa ye force. Merci Cordon, merci vraiment, merci na baoyo nyonso bazotala biso bazoyoka baconseil na biso balandaka yango oyo eza ya malamu bameli yango oyo bamoni ke ezali kopesa mpe bango malamu te bayebi ndenge nini bakoki kosala. Papa na nga esali nga mpasi mpenza ndenge nafandi boye nayebi te na ndako na yo ntango mwasi ya ndeko na yo camarade na yo abandaki koya na ndako na yo azokuta mwasi na yo nayebi te ebandaki koleka ndenge nini place wana nazomituna nano naye mpe mwasi ya camarade na yo azoya na ndako wana oyebi ke mutu oyo nga nazokoma na ndako na ye nabimaka na mobali na ye yo mpe mobali oyebi bien ke ndenge nazokende kuna nabimaka na mwasi ya camarade na nga naomituna ezosala nga pasi kati na nga ata ndenge nafandaki nazotala bana na biso ya lelo vraiment ozoyokisa biso soni bamama na bino bana lelo bolingi koyoka te po nga namoni eloko nini yo anvie te mobali alobi ke ye nde asali camarade na ye wana to baza na makoki koleka camarade otondaki na ndako te parce que yo oyebaki te ke mobali na nga aza na mabota te mais abandaki osepelisa yo eloko nini esali yo okende kobima kaka na meilleur ami ya mobali na yo oza nani
oza kati na yo eza penza parce que oyebi nzambe te mwasi ayebi nzambe ayebi kotongama mwasi ayebi nzambe ayebi kobanga makambo nyonso ayebi ke soki nasali boye ezali lisumu soki nakei boye en tout cas nakoki kobebisa ndako na nga na kozala na mapamboli te okobloke nyonso ya mobali na yo ozotia mpe monoko makasi oyebi bien ke oboti ozwi zemi wana na kati ya makanisi na yo okanisi ke ndenge nazwi zemi na umeli boye ezali zemi ya mobali na ngai nzoka nde eza ya mobali no te mobali no abotaka te abombeli yo mpe mpo alanda nano baswe na ye mpo ete ayeba kopesa yo mwana me na ndako bobandaki kozala bien bozali mwasi na mobali ozosepela esalinga pasi makasi yo bana basi botika muto oyo azosala comportement oyo oza nano libanda bongama ntango yo ozolia kokota na ndako kanga makolo na mpona nzoto na yo etikali kaka mpona mobali wana koluka kotala gauche à droite te tala kaka mobali na yo oyo alongoli yo epai na bino apesi yo honneur oyo baninga bazoluka bazala honore me yo ozwi honneur wana bafandisi yo na kati ya ndako babeteli yo maboko ofandisi famille mpe famille elobi ke bana na biso mwana na ngai abali me mpona nini koya koliokisa lisusu libota wana soni mpe na meilleur ami ya camarade na yo botika biloko oyo bana basi oyo bazosala biloko wana na oyo muto oza libanda osalaka yango me ntango yo ozomona mobali atelemi liboso na yo boya kanga makolo tia sizo lobi ngai nzoto na ngai etikali kaka ya mobali wana mobali mpe alobi te ndenge nalingi mwasi na nga ngai nasukeli awa ezali ndenge moko ke na kati ya libala ifo kozala bongo mapamboli ekobota ebele ebele en tout cas ndeko ya mobali kosala lisusu te lisumu oyo osali obombeli mwasi na yo na baoyo mosusu mpe bazali babombela mpe basi bongo mwasi akosala tu akende komona amoni ke mbula eleki ebele akoluka akende kaka libanda kobomba te lobela ye secret na yo ndenge naza malade ndenge naza boye nabotaka te me tobondela kaka nzambe nzambe akopesa biso mwana. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes Vérité en face, la haute tribune de la vérité et l'assertion contraire du mensonge. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 13 au verset 1 et que quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les mots à l'intérieur, je vous ai dit la fois passée que notre charte dans la parole de Dieu sur l'amour se trouve à 1 Corinthiens 13, où Dieu nous parle de l'amour. Et la charité veut dire l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Surtout le on a lingala ezali charité ezali bolingo ya nzambe na maele bongwana. Maele ma bongwana. Alors, quand nous regardons en pleurs ya makambu tuezo le monde, c'est à cause d'un manque à charité. À cause d'un manque ya bolingo de tokobara na makambu. Les mensonges, la trahison, l'infidélité, biloko otomoni à travers ka otozana ngoyangwana. Les mensonges qui a commencé avec le mari, qui n'a pas aidé sa femme parce que je dis tous les jours ou tout le temps que nous nous rencontrons que le mariage est ali solo en un mot na lingala. Mariage est ali solo. Tu es avec ta femme, tu sais que voilà comment je suis. Pour se balayer à Okimote, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est Ayebi, mon bali pas Ayebi comment ma solo les alliés. Maintenant, quand nous avons du côté à trahison, la trahison maintenant c'est l'ami intime qui a voulu manger la meilleure alimentation de son ami. Ils ont raté. Ouais, ils ont alimentation, ils ont réservé
uniquement na mutoyo abali. C'est sa femme et c'est réservé na ye. Soto kena lobanza babi ke nzoto ya mwasi oyo abali ezara susu ya yete eza ya mobali et vice versa. Donc nous devons nous réserver. N'allez pas manger ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous revient pas. Et la femme doit savoir que c'est la femme qui bâtit la maison. La femme sage bâtit sa propre maison. Soit contraire à Malobawana. Si la femme n'est pas sage, c'est que c'est cette femme-là qui détruit sa propre maison. Alors nous devons savoir comment marcher dans ce monde. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cela se retourne envers vous-même. C'est que vous vous aimez aussi. L'amour de soi. Donc, si nous bâtissons ce monde sur l'amour, il y aura moins de mal. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Cordon, pour la parole. C'est vrai, toujours la passe, toujours parce que toujours mon événement zo sala ma pa bande ko na biso to pe événement isala mi pa bande ko na biso mais toujours bezo sala passe. Tant on a fandi na zo landa de ko na biso moi si depuis le début vi ka eba il kamute na de ko tale le ko muto ebi di kamute na suka tongo ayi ko eba le kambu na koti na kata penser na ye na ko na luka un peu na analyser na azana sikani de wa pe au place na mi fandi si na kata Bible na Proverbe chapitre 12, le verset 4, au même na 3, bazo expliquer, balobi moto yama kanisi mabe nkolo aefasaka ye to pe nkolo atelemelaka ye kasi moto yama kanisi malamu misisa na ye yango ezikaka te esimbaka na moto te to pe ebebaka te po misisa efandisami na mai ya mobeso eza Yesu e bakisi koloba mwasi ya malamu aza couron likolo ya mutu ya mobali na ye e mwasi ya mabe aza lokola maladi oyo esimbaka mikuwa parce que soki esimbi mikuwa ekomi danger mutu akomi kocourir vers liwa na ye yango nde proverbe alimboli na milobeli ngai moko parfois bozo lobaka rapo mwana botami na effet ezaka kobota mwana te parce que kobota mwana eza lifuti onkolo alinga récompenser bino na bêtise yo bonde kosala na absence ya mobala bato parce que l'homme en question oui azaki na part ya responsabilité ezaki part ya responsabilité ezaki nini ezaki asolola pe na mwasi na yatalisa ye difficulté na ye mais na mituni ba question pendant qu'il a découvert que yaza malade et ça dans temps moi ça va kobima ou pas cela veut dire pour nanga je dis bien pour nangai même soit là qui n'a avant et qui s'abandonne comme mon camarade avant c'est déjà commettre qui déjà adultère avant même il y aurait les cambi ngolo baton balinga ba oyebisi li kambu il n'a que jouer na kati ya force morote parce que ça a déjà mabé quelque part raison pour laquelle il faut ya mabé izazemi kolo bitika na ptika mo izala zemi po etali sabuzo bo bazo sala na kanda kwa libala na lobaka chaque fois moi si azo commettre ba acte sexuel na ndakwa libala azo bebisa kaka vie na yemo te mazo bebisa vie ya innocent bato eza mobali libala banda musika ya na ngali libala zo banda na ilo moto benga ngo prédot to baboti ba yebala to benga ngo eza acte c'est là les effets ya moto azana dikanisha osali lo monsongolo pakala et moto nga ya poser pe acte na dot et aye ameniti na kati ya engagement na misu na nzambe pe na misu ya l'état kotisi na kati ya engagement kutu biso na bato samba to lobageza institution o esengeli mutu a respecter pa banga mais comment mutu obanga libala te eza trahison kana kota mwesti neme na kota mobala na kota mwesti za trahison parce que même mobala pe toujours na yoki ane bazolo babala ça veut dire mobala nga zana mwasi na yema yiko bimana camarade mwasi ni pe o esi pe ya bala na ebité mwasa malamu aza o azana maboko ya mutu mususu toni o zana yazaki kitoko te même itongo mwasi na ye moko ya yo moko na ndako koyoka ozana ndenge ozana titi ni ami mona ndenge nini et comme el rabiso emo tali pena muto trahi yo na muto tali ebomi omi lobeli yo mona mutema aluli nini soki libala ba pesi yo soki pe mobali ba pesi yo mobali soki ko fana ndako ba pesi yo mais pourquoi zo ko matina niveau ko commettre acte boza pas à l'aise oye pozo beta masolo zo mitu na ba question nini na oloba bwe mais na kati no zo lela
Raison pour laquelle matiti na yo ebana ko zika na mututi ebana na misisa. Ça veut dire misisa bando zika ti omonaka moto osutuka. Donc lelo noza bozo sutuka ke misisa c'est zika ki nzete zika sima parce que loko sima quand nzete za misisa. So déjà misisa c'est kufi na éviter mobile pas na mutema ndeni parce que na mibali mususu ofana na mwasa ba koko sale mabe pour mutema koko shuka e menzamba pese quand même mutema makasi. Ake na posséder ni malembe tiazo confirmation mais nzamba yo ke la rabino mawana lingi tangu bo comprendre ke boko ina kata eloko aboye bomi mona raté loko aboza mabe ko le kabati nyonso bomi mona ki bona capabilité eloko mo sengeli bo bimisa cela veut dire premièrement d'aller vers mutu oyo bosali mabe et deuxièmement ya ko laver vie na bino parce que bo détruire vie na bino oyo ko ya lobi freiner lelo pourtant bo poser acte ya mabe landa wa libala cela veut dire bo freiner lelo bible condamné et lobi boye mutu moko te akabula o nzamba sangisi cela veut dire soki lelo papa na biso ndimi ko kabona na mwasi ne faut tana mutu no ke yondo kaboli bawo résultat na yo bisote zanzambe merci beaucoup. Jean chapitre 4 le verset 26. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour malheureusement sans Batneko Tozari na bango na plateau. Merci à l'équipe à conseil. Parce que le conseil peut s'amarquer à té pour na bandeko baza mais pour na mingi bino batu botala rabiso parce que c'est une forme d'évangélisation tout même dans le programme Oyo. Situation dégénérée vraiment ma bé na nenge vraiment il y a ma bé makasi que je vous épargne les détails mais je vous promets qu'il y aura une chute parce qu'on est obligé de couper cette émission pour tout kende sika moko pour na koluka koyeba ko sisa likambo. Je me réserve mais tout le monde a dit dans la prochaine émission na biso to pe sa no suite ya koyeba pourquoi tout quatre émission boy. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, oui, chérie. Babende ba marié basi ba bili. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolemo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple.